Kanga Dadi, et na masolo ya bien. Merci de partager l'émission. Ce que mon numéro, ce que vous abonnez, ne sauter abonne-toi. Kanga Dadi, idéologie ya sika, ya yemoko papi geni. Azalaka moninga na bino pete. Depuis kala. Azalaka moninga na yote ya. Nada moninga na yote. Papi geni, torbe la vie. Oyo nyonso azala besoin ayoka masolo ya bien. Kende kaka na chaîne YouTube ya Tolobe la vie. Ya yemoko papi geni. Ceinture noire, 12e dan, en esprit. Kanga Dadi, et na masolo ya bien. L'autre dimanche, le 10 novembre. Donc merci de partager, merci de liker. Kanga Dadi à l'élo, n'a pas que Zara tout solo là. Mais en tout cas partagez parce que na masolo ka boye makambo bobima wa et tamso kosunga yo po tomba lobaka basekaka yo noyebaka te bana nango basekaka yo kaka entourage bamaster na yo nde basekaka yo mais yo oyebaka te po baseka yo te tala solution yango yo Kanga Dadi. Solution nulle part ailleurs. Kanga Dadi, l'andango bien. Au théâtre. Et puis Kanga Dadi, so l'andiamo au théâtre. C'est-à-dire, moutao la mousote yo mou na chambre au théâtre. Voilà, à chaque fois Kanga Dadi, kotala yango débouté. Vanda, pozo ba au téléma. Pozo quand au téléma. Moi écoute bien de Vandande. Ce que vous vendez au calme. Et ça sera moi les toys. Vous comprendre. En tout cas, merci Nabino. Ba oyo boza ko benga, ba oyo boza ko liker, ba oyo boza ko merci à vous. Ezana site moko te oyo ba ko sa makambo biso sala. Ndela o ba ko lobama. Mambo bi magawa ya onda senga ba tu ko partager. Parce que mon tout c'est-à-dire betu par rapport na bango différence na biso yango yo talaka yundi meki le Kanga Dadi goya lobi makamso goya lobi kuna pe goya mais en tout cas tout souffrir non mke na Kanga Dadi quoi tout souffrir non mke bande ko bolanda biso partout to pesi bino mbote na bino Kanga Dadi yepo na bino ndeko zo mona ngabo sepeli te loba bina vérité sepeli merci nzamba komisama po ngape de mon côté na sepeli ngabo na sepeli makasi obi pourquoi nga na sepeli yo obi pourquoi yo sepeli kolala kolamuka ezaka habitude te misusu journée na jour et anniversaire na ye avion a pété mukolo ya botama mukola mbotama na ye kozonga na pété ta eza habitude ta au fêter année oyo et bon année na kuna est-ce que au fêter au moni année oyo est-ce que année na kuna au mona yango donc soto kutani ko photo sepelaka la base on comprend des sikoyo Kanga Dadi za mo pas pas comprendre mais France autour ba oyo est-ce que ndo mona est-ce que au sepelate ba tout ça so betsa na baku mais je crois qu'il a bon comprendre déjà makambongo ndenge ezali. Alors toleki na biso lelo tolingaki tolobela mutu moko déjà merci na Washington grand pays d'Amérique. Jeannot Dibols, merci Nayo. Jeannot Dibols, merci. Émile Bamba de Zurich, merci. Nazo lancé appel. Et pas il y a bateau malam. Et pas il y a bateau yoboko songa biso. Bo songa biso. Parce que tozo linga to kende na Portugal.
précisément na Lisbonne, na Lisboa. Donc avant moi ici là tous na Lisbonne, na Lisbonne, Lisboa. Bateau boza na Lisboa, bateau boza na Lisbonne, précisément communauté congolaise boza kuna bo contacter biso na mo lombango parce que tous appelés na besoin na bino. Pour tous ya kuna. Tous ya Lisbonne. Vraiment contacter biso rapidement parce que tu regardes tout bêtement ma solo, quand Gadadina, tout le de la vie, n'a pas pu gagner, ils ont un déplacement, ils ont y vers vous. Donc, communauté congolaise vraiment. Oh, il y a une de Komoko Kuna na Lisbonne, quand ils étaient, il y a vraiment. Ceux qui ont contacté Bissio aux Amalam, ou soit vous pouvez signer un numéro Bandeko, numéro d'option les a affiché, puis c'est son numéro Bandeko, comme ça, tu numéro bien Bandeko, pour que Bandeko va me contacter Bissio. Pour ma camarade les amours ébélés, toujours à Lisbonne, toujours à Lisboa, dans la Suisse, après Naké, Lisbonne. Donc, en Italie, dans des casements, dans il ça passe à qui peut Mambo, qui est tout le bien la vie déjà, tous à la wana, il ça passe à qui peut Mambo. Des casements, Moutoulangay, Yebisa Patrice Mogrosso Nazoya Bisra Tozala wana. Donc Italie, Suisse, Portugal. En tout cas, pour la Portugal, on a 5 bateaux. Vraiment, Bosunga biso, peut-être on a besoin. Il y a correspondance moko, il y a correspondant moko na Lisboa. Pour m'embrasser les amis mobiles, on a besoin de la communauté congolaise pour un développement. Voilà tout l'équipe. Le même le moko bande ko belé ba beningai par rapport ya ba vie na biso ba na mikili. Bon mais kana ko supporter ce moment parce que ba vie na biso a ndezo kendele. Maman moko bengani mobali na ndako. Papa ya bana na ye. Je veux plus de lui, la ligne que tu sous consentir était, la ligne bena kende. Papa on a qui? Maman a bloqué Balifante. Pour nous comment on rituel, comment on systématique, a bloqué Bana. Tant a bloqué Bana. Papa mon a abanaté pendant un moment. Et ça là que maman est au mobile moko boy tonton à côté tonton liboso nandako. Papa na tonton ça n'a pas marché. À mon yété a bengani tonton. Entre-temps, le tonton yaki wana. Bana pe bamona yi tonton ba bengi pe tonton Freddy ayaki wana ba bengi tonton Freddy après ba yoko za tonton Rouge parce que maman otika na pe bongote maman zu tonton Rouge papa tonton Rouge kuta salié makambo oyo na papa ya bana na tonton te koza récemment asalaki yango te. Ça n'a pas marché. Maman a changé. A vu tonton Moussoussou. Pour maman, on va vendre les mots. Tonton Azouaki, on a 3e. Bazaki n'a pas bien. Nous avons dit tonton Azalaki n'a projet au yaye. Il faut. Maman, on a dit que ça a 10 ans. Tonton Yasuka, tonton 4e tonton. Bah kaboni pour nini parce que tonton a un projet, ana moi si na ana copine na ye. Oh il fallait bala. Mais tellement maman bon il y a ba petit les gars kitoko. Maman ça foulera bien. Maman qui part à tonton avant d'arawana. Mokolomo comme par hasard
tonton alalaki maman ayibi tonton téléphone abimisa makambo na yebisi oyo ya kosakana te oyebi kaka batonton te tonton tellement il faisait très chaud mokolo yango mama apele mpena biloko ya malili barouge ya malili barougole ya malili evandi na frigo bien tapé pondu ezobetama thomson mpena minene mpena batumbi mpena na four nde batielaki yango ngeli wana laisse tomber tonton laka beti baplan asisi abeti sika obeta siko barouge tellement il faisait très chaud tonton siko fa se reposer chaud eza te quand tonton avandaka tonton mpe ayebaki likambo mo mpe nde esama tonton mpe ayeba ete ekosalela ndenge wana tonton alali mama récupéré téléphone à tonton atala boye tout à l'heure nde kaka avandi nde mama azolamba wana tonton azosolola na fiancé na ye baosolola ko déjà que non en tout cas très bientôt il faut déjà salle fiancé azoyebisi na sina mona déjà salle moko déjà bani mama lere amoni bilili oyo lere amoni bamessage oyo c'est-à-dire à collectionner tout azwi akei atindi yango abwaki yango mpa na ye asali na ye mpe neti eloko ya te tonton alamuki mpe tonton alamuki normal mama bamo akomi mbala moko na yango banga ye kwa moto boye ndenge nini déjà 4e tonton oyo mama alakisi bana 4e tonton oyo ezosimbaka te après mama ya ovandisa tonton yabisi abike no yo okosanga nakosa yo abi te okosanga yebisanga sikoyo yo obalanga mokoni o te mama sikoyo nde akendaki wana deja akende na cyber asa bimisa deya biloko nyonso na papier atambolaka tiango wana moni bino batonton okokufa liwa apolo kamba parce que la colère ou la colère n'arrange rien surtout quand il moi si on ça tout ça mito abeta mito yo sous tonto ye au lieu où tu y a un esprit bien zo peu plus un esprit ka ko beti sous mutu parce que au lieu indiquer là au lieu bien donc poisson d'avril pendant un tokei même si vina yo ya bisi yo bandeko mama vandisi ya tuni ya lobio non poso ba mon point bino yoko sanga naiba na ko sanga ça fait presque 10 jours bana naiba ke yoko sanga bimisi ba blo tala bon tonto atala boy tonto si blo go jango wapi tonto habité ko liana mo so liana ndoki journée wana tonton ala la soirée tonton boti pe ka incompréhension bi non nga funa kende abima akenda 4 tonton oye simbité alors maman a se retrouvé sikoyo yemoko akomi kotala parce que ndenga benga naka tata ya bana alingaka kutu ata conseil te batu baya bapesa conseil aloba akoyoka mutu te ye akoyoka akotika na akoyoka mutu te alors nde abenga tata bana conseil bapesa ayoka te sikoyo moyen mama zonga lisu na banzela wana eza te parce que cho eza te papa mpe kote akenda avanda na ye abala na ye mpe te avanda kendaka mwa kayu na ye azwa pale na ye ya bien kendaka mwa kayu na ye aza quand même na copine na ye ya normal bavanda na ye donc papa banda kenda ka copine moko wana azwa nde azalaka na ye mais maman a changé 4. Alors maman alikamula biso sikoyo yango wana ovanda awa oyebi bana oyo toza kobota il faut qu'on respecte bana c'est pas normal
bana na yo bakomona yo na batonto olakisa bana na yo mibali combien poza pe na bana ya basi oza kolakisa bango mibali combien bana na yo ozo lakisa bango mibali combien bana no bakobenga batonton combien de fois na vie ya bana na yo bazobenga batonton combien de fois bana no bazobenga batonton omoni ere moko boye soko loni nguba obuka nguba kokanisa teke yo nde otyaki nguba wana obuka masango obukaka nguba bana na oyo ya basi ntango bazomona makambo wana yebisa ngai bana no ya basi ata ya mibali bafoye na bango eza calme te sikoyo okoki kovanda no calme te vraiment po yo mo moto boyaki papa obi te nalingi su te nalingi mpe kutu conseil te nayoka kutu moto apesanga conseil te c'est bon trait mais sikoyo baoyo ozwaki baoyo ozwi ya liboso esimbi te donc oyo wana yeka mabe po oyo asuka toyebi vérité ke ye nde pena nde moto pena nde pena do ayaki pena nde pena c'est-à-dire qu'en finir grand prêtre mère mais misatu oyo ozwa ya liboso akendeki wana ye nde azalaki mabe ya mibale ye nde azalaki mabe ya misatu ye nde azalaki mabe ya mine ye nde azalaki mabe. Et puis chose grave mibale yango oyo ozozwaka wana okotisa bango kaka na même chambre et puis maman respect eza te soni mpe si esila aza kokotisa mibali na kata chambre bana bayebelaki no mama aza kuna na tonton parce que imagine bana basi bakoli déjà bayebiki yo oza na kata chambre na tonton bosani. Il faut savoir respecter les enfants. Obimisa bana makambo oyo mama okoyebisa ata batonton wana te ke bofutaka to hotel ou soit bozwi ndako moko boye bofutaka ndako abo bokende osala makambo bokende okuta baracontre na bino kende bia na basi ebele oyo ayebi so mpena ke non nalingi kutu bana nga bamona bozoboyo te basi ebele ono ya nana copine nanga mo côté kuna bani faut etika nga bani wabna bupa asibina bana nanga bazali donc atteindre nos sentiments y a nos bana les enfants d'abord kabi bana nanga bazali donc ça sert à rien na matisa bino ero parce que bana nanga bazali so ya kata bana nanga balali mama moboti ye wana basi kosala makambo oyo nzambe fa pambola bino bazali na yebi bango ebele te bana nga bazali. Imaginez bana bamona ke mama na bango azana na tonton na kata chambre na salon kote mais na kata chambre bana pe basi bakoli bana mibali comme ya basi bakoli ben bien que maman na biso azali na tonton grand prêtre tonton na kata chambre oza ko semeni ni pa ya bana ozo lona ni pa bana eloni ezangaka yo oyebisa omoni balobi la colère n'arrange rien soki wana problème na tata ya bana na yo s'il faut bo réparer yango bongisa ou soit so bokabwani zala penza fixe zela penza ti ozwa mobali oyo okolakisa bana oyo mobali te lelo olaksi oyo lobi olaksi oyo non mibala bazala mpe na mbongo te parce que eza mpe normal te kuta mobali kamba mo bubu aye pa na yo
donc mobali wana c'est-à-dire obakisi esprit moko na kati ya esprit mobali wana komolala na yo na kati ya chambre na mibali yango pe vraiment bobangaka te na lobaki makambo na sa lobango déjà une fois bino bobangaka na bino te bon c'est-à-dire okoti pe na ndako wana olali pe obandi pe koronfle ozwi pe pungi titongo pe etani eliyo pena olamuki pe otie pe popo bango bazala bongo ya otie pe liputa active na serviette akangi ye mokolo c'est-à-dire osala na ko ye mokolo pale kaka mier wana couleur pe ba changer te kaka couleur mier wana kaka mbetu wana peut-être ba changer ba couverture ba ni mais kaka mbetu wana disposition pe ya chambre kaka ndenge zala nde pe zali maman boyeba kobanga bana bino boyeba kopesa bana no respect bana ba souffrir trop bana ba omona trop mais mwana mwalo bezati pour la nini sentiment ya mama na bi mwana mwa to beta lisolo mu mikolo yo abi mama kamba sala ka ya ba te ki biso tokola ngai kutu na ozela kana bima na ndako so na bimi na ndako yo en tout cas atu mona ngai suti po na zuba soni ya modèle na modèle un normal temps bandeko bana baza ko souffrir ma mama oyo bisala sala ma mama oyo ba mama ya matalana donc il y a vendre ndenge wana te pendant 6 mois rien donc rien problème tous en wana tala niveau bana ba mona ka bilongi lo ba moni longi oyo oyebite longi oyo memeli bana ndenga yo kolala wana amemi nini na ndako na yo donc na yo mama ozokotsa mobali wana ndako na yo papa ozokende kuna ça dit bino mbale ozobanga na même pas quoi donc pour na bino mbale donc ça dire normal quoi vous comprenez normal mobali azomona normal moi si pas mona normal akotsa ni mobali mwa ndenge na ndako ya na ndako mutu nyonso soka sambelaka te aza na esprit moko elandaka ye so sambelaka te seko wana esprit moko elandaka te so wana esprit moko ekontrolaka mutu tu soka sambelaka te ana esprit moko boye ekontrolaka ye siko soki oza na soki siko esprit wana eza esprit moko genre bandeko boyeba kopesa bana na bino respect bandeko basi bino ba oyo peu importe kobengana ou kokabwana na ba papa peu importe situation oyo komelaki bino po boza soute mais yeba kopesa bana na yo moi respect moke parce que soko tali parcours ya vie na yo mona que ba oyo zaka na bango bozala pe souti donc c'est à dire obimi na mibali combien après départ ya c'est à dire après ko bengana to après séparation na bino obimi na mibali combien beta calcul so nzota mwasi mobali o ya monyango mobali okuna ya monyango okuna ya monyango okuna ya monyango 4 mibali ba moni mutakana wasikoyo une fois oyebi mkomo boye dakena la fête tourner la fête mo boye tourner la fête wana to vandi na biso ba ambi biso to vandi na fête ndezala kaka na mwa staff to kende ma samso mo to kende na sikoyo yaza muta ba sho ala samso sikoyo moni er ba kota na piste pe ba obi na bani na piste ala samso ba moni pecho na tala pecho azu tala te azu tombo longite tu as bien sûr solemba mo you know azali likambo na ye
Awo kangaye na jomo boye donc déjà deux personnes. Donc master na kangaye na jomo boye personne na wanga na ti bakabona mais o wana su mutu mususu. Donc c'est-à-dire jo wana yebite on na lobaki on a debi. Ba se kakayo oyeba kate. Ça les faut oyeba les passés ya mutu ozolinga. Ça les faut oyeba les passés na ye. Alekaki na nani? Akotaka wapi? Pour okolinga pe ndoki sans le savoir. Oke pe ndako ndoki pe sans le savoir. Yo pe mutozo mema mutu. Oko mema pe ndoki na ndako na yo. O memi poisse na ndako na yo. O memi poisse. Parce que bana wana, bana ba wa victime, ba mona tonton mo ayaka wana ba mona ye, tonton kenda. Ba mona su tonton mso ayaka wana, tonton kenda. Parce que bana pe moi ba yebishe zate parce que ça ba comprendre que ça c'est dire lolenge ya mama na bango, vie ya mama na bango menaka yango wana. Mama na bango vie na yango wana. Ko laksa ba na yeba tonton. Isa soni moko na yebisa yo. Isa soni, imaginez si ko admettons moi na on est quoi colis a yebisko makambo wana. Alors c'est piano mamata. Alors c'est piano tem. Moi on a colis. Après maintenant que non donc viens à moi abete langa di solo. Viens à moi abete langa di solo. Abia kota pour pas qui champion ko kota. Yé pena donc pour ebele bana bon mon na siko en tout cas l'habiter. Le bien kota itam sous Argenteuil. Le bien que kota na Lyon. Le bien na zongi sous na Paris na Île-de-France itam sous na Épinay. Le bien na ketam sous Melun. De yakota kana ye. Son kutu ya na raté de yakota. Sur la côte place mon boy, kokota na kokota mabala, donc ya kota ne mabala. À côté place mon boy, là si ça on a bêta les solos, nous vite faire ilinga. À côté place mon boy, moi si on a pas la passive à collègue déjà. Bala soit longtemps en internat. Donc moi si il y a une gâchette de loi, bala baya qui était une gâchette de loi na parler son des azwa gifle moko na ibisayo. Beta donc petona tikela et puis donc petona anga gengi la petona so petona ye petona nika e moko tant le bivion tellement il va me ça na azelata yemo mdabete na lisolo wana abia kotika kanisi blo na ye kani ba valise ne déjà azela ma bonga yesa bonga bino na ki acte mono sali tete donc moi na wana amuni que trop c'est trop. Maman Mouto Koti Andako, c'est un aventurier tout fait. Bon, qu'elle est nulle part. De yo maman Mouto Kenda Moussala, yo maman Mouto Fole Isaye, yo maman. Na kenda quelque part, mon musicien, mon boy. Musicien na kota libala côté mon. Abenga to kota na toke to kota na ye. Yabisio, a ocha pe commandement. Gars na vendre obeka biso système na biso ka calme na otal. Acha un peu commandement. Moi ça zaki na Carrefour. Moi ça bengi chéri na zeloni na totia na kona mbi kutu mpaya. Zola ngai jack wa miel. Tulinga yo ngati na yo ngati anga nyoso ka na omela ngai ata 20 ata. Bon somba pena ba 20 somba croyant que ezali yem tapesi mumimbo mais ye moi yo bete na ngai pourtant mumia ye mwana batuna mawa alongo no manto na teno mwana mwasi yango bona oki mawa na bana mibale alongo ni manto akina cuisine ayambinga pe bien akina cuisine ki kolamba heureusement nga aller na pas batu penate tanga lamba ki tati bilo kolamba ça na ebisio nongo nazolia fufu na soso na pondu Ngapela biga non, isa tam sur ta misila bani. Chéri na somela ko chemise bon wana muye mwasi. Na concert na samedi no la tango donc on va beta la musique ni ba beta.
Comment tu chemise en bout, il y a bien, il y a bien. Toi, tu bimi banda. Pour moi, il y a qui est wanati. Elle s'en va non, va jouer dans la couture. Eh, bossa la kandenge nini. Oh bon, on s'en dit, nous sommes yo qui a été ngal oh, yo le chai la tapé abinga wa, nga pesa la wa. Donc ayebi ki ndenga yewana, ayende ko déstabiliser yo ko kwisa yo mwasi. Kweya. Kweya. Eza mawa. Peut passer. Mais conseil gratuit. Bato ko sala makambo yo. Bozala pata na mwa mawati. Ata mawa pona bana. Ata mawa pona bana. Parce que moi, si pas vous allez emporter tant de sous na sentiment peut tant sous et mimi na moye et mimi likolo sentiment. Mais yo za papa moboti, sauf nous za papa moboti ya solo. Ate. Pourquoi ça on peut na dingungi te? Pourquoi ça na na dingungi? Ko tata na dingungi na système. Bana ba yoka te, bana ba mona te. Mais bana donc ça dit ça donc ça dit ça donc aux autres dévaloriser maman ya bana wana miso bana na ye. La faiblesse, il y a moi aussi, il y a ce qu'on dévaloriser. Parce que voilà, on peut se valeurs. Aux autres dévaloriser moi aussi la présence à bananaye. Après l'obikuna, aussi mes élo kei. Ok, le cas sous place, nous sommes kota ou koti. Yo za bien donc bikoti. Yo kota ou tanate. Et ça m'a rappelé passer. Bandeko basi, bobongisa. Bobongisa. Soki okabona tata bana na yo. Soki okabona tata bana na yo. Kozala précédé. Maman nzoto oyo bomana batuta. Kozala précédé. Kozala non précédé. Kiene malembe. Zano posé. Pour baseka yote parce que comme les mamans les grands bochon tawana tala aboya papa bana na ye. Après l'hôpital mususu. Comme ça qu'on regrettait sous tata bana ngobina fallait que tata pour okutana maman aventurier ya kosakana te. Tozana ma solo. Faut attendre to beta li solo lobby. Ndeko mwasi abengisi mobali banda goya na banzela makolo to beta molobi obala komia bo rappeler biso pardon parce que le tolobi boye te ba masolo ngoze bele to misa na Afrique bo rappeler biso obala komia wa habiter yete bana basi ba koli mais obande ko lia mbonga te tokeba nga lobi na pesi conseil surtout ba maman bokeba makambo de landa bato to balobaka le karma existe balobaka bolinga basi balela raté kolinga mwasi alela te c'est pas bon kolela mwasi ezaka mabe malgré faiblesse na ye mais kolinga mwasi alela raté yo pas kozongisa mwasi te chéri boy te et mwana komona te ata mwana moko oyo siko bana 4 bana 3 bana 4 bana 5 bamona mabanga koti oyo esimbi te le mabanga koti ça dit olakisa bana na yo ozolona ni pa bana na yo olona ni yo pe ozo osalaka yango yebaka ke pouvoir à donner et après pouvoir à recevoir quand ndenge ozosala quand ndenge ozopesa yo pe na tour na yo au recevoir un jour les alliés alors comme kolela tata bana ngai penza falaki tata bana ngai penza mais tata bana ngo sikoyo yo benga na ye sikoyo yo tala sikoyo ba mabe nyoso bato basali yo tabi na non mutu na zahabu du boiti mutu na zekuta ozwa temps ya moya kosokola bana na ye ozwa temps ya moboye ya mais oyo na zwa oyo donc
Et maintenant, il va là-bas, devoir. Batata au Yozua. Tonton au Yozui. Combien va célibataire nous va devoir? Et puis, yo vanda combien? Luka Kimia. Ce qui, s'il y a moyen de réparer, répare. Ce qui est moyen de réparer Zali, en tout cas, il faut le faire avant qu'il ne soit trop tard. Koyoka sonité, kapo pa kufa la soni, koyoka sonité. On va dire papa, tu vanda tout solo là. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce que ça qui est dans ça qui est dans mais yo tambola siko, tambola na moi parce que moi si pèse la réputation. Moi c'est la réputation. Ngani basi msoso mone pena boye. Atika na bana me soko moni ndeka zwa kaswe ya bana na ye wana me ondi mata. Ondi mata. On donne que c'est qu'on a. Au moins, bana lo bako intellectuel, bana ba sisi ba classe, parce que bana ba koli na stress c'était au monde ba buzoba. Bana ba koli na stress wana te. Parce que ça stressant moi là moni tonton, le tonton. Ah. C'est quoi na la vrai tonton. Vrai tonton zoé banati. Kanga dadi kanga dajo. Merci. Labino, je rappelle encore Nabatunyo so bazana na Lisbonne. Vous avez contact Nabiso s'il vous plaît parce que Tozoya Lisboa, Tozoya, maintenant so bazana na Portugal na Lisbonne, Tozoya. D'ici là, botika la malam, partager Kangadadi, Toza Labino Mayele, toujours Kangadaju. Stade de martyrs et comme un stade Aliwa. Quelle grâce! Bandoki basangani na stade de martyrs. On a kobo maba ignoraye. Mawao. On a kobo maba famille bato. Nyoso wanaye. On a bisengo ya mokili. Nyoso wanaye. On a bisengo ya mokili. Hello kuzo bossa now. Jijema ya soka. Basangani na stade de martyrs. On a kobo mabai. Mawao. On a kobo maba famille. Nyoso wanaye. On a bisengo ya mokili. Nyoso wanaye. On a bisengo ya mokili. Hello kuzo bossa now. Jijema ya soka. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. Galaxie 7. Nyonso bozo sala bato yeso akufela bokofuta un jour un jour. Moka mobimba babumaka bato bakangaka bangote. Moka mobimba babumaka bato bakangaka bangote. Oh bango nyonso bapoliticien, bango nyonso bapoliticien, bafo pasteur, bafo chandrel. Zamba ko juge bino na mabe bozo sala na mboka. Ko juge bino na mabe bozo sala na mboka. Les femmes sont violées, malmenées, maltraitées, abusées, mawaningue. Il n'y a pas de vraie justice dans les mondes. Nous attendons la justice de Dieu. Stade Matieza pour la loisir et communauté de messie. Démonstration pour la popularité. Ma innocent bazokweya na sacrifice diabolique. Pukolingo zala esclavia moto lokola yo. Yesu akufa po yo zala mumbwa moto de.
l'évangile. Osakana, Kejure Boko Sotuka. Konyola bazemi. Osakana, Kejure Boko Sotuka. Yesu Kristu akundama sekwa. Bobo Yesu Bobo ni barabase. Yesu Kristu akundama sekwa. Bino Bobo Yesu Bobo ni barabase. Yesu ne Nzambe, Nzambe ne Yesu. Yesu ne Nzambe, Nzambe ne Yesu. Bokonzi, Tabakonzi. Osakana, Kejure Boko Sotuka. Osakana, Kejure Boko Sotuka. Osakana, Kejure Boko Sotuka. Osakana, Kejure Boko Sotuka. Moto moto. Moto Nzambe kozi. Ayi moto moto. Moto Nzambe kozi. Fire. Tika masumu ya kana yezo lele. Lele. Moto Nzambe kozi. Fire. Tika kokosa profesa lokuta. Moto Nzambe kozi. Fire. Lele. Moto Nzambe kozi. Oh moto moto. Moto Nzambe kozi. Ayi moto moto. Moto Nzambe kozi. Fire. Oyonde Kake, la nouvelle génération. Mopepe ambula elekeli ngayo ngambo ya ebale buji na maboko sherie boni lisusu okanga kanda kati ya bolingo aspe na kobondelo ozongisa bolingo yo esilaki te lelo yokeyo sheria mama ati nani alula yote ohoho nani alula yote ohoho na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi aspe ya mama nakotaki bandako ya nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aspe ya mama nani alula yote nani alula yote na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi aspe ya mama nakotaki bandako ya nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aspe ya mama makambo maleki mokili ya nzambe mokonzi epai ozalinga yawa mawa na motema ye mokili ya nzambe makambo maleki mokili ya nzambe makambo maleki mokili ya nzambe mokonzi ambo nininga na mema ye yo maseba ya